bokolanda bandeko oyo ngai ndenge tosololaki na mwana mboka Frank Diongo tobetaki ne masolo oyo etali makambo ya politike UDPS bakutani na bato ya pouvoir na Italie ya solo to ya lokuta masolo descente et honorable ne mwana ntemi dans le bas Congo masolo tokobeta na kati ya émission tokobeta masolo na déclaration ya mwana mboka Kinke Mulumba masolo tokobeta masolo tokozongela na conflit ya famille Kindoki oyo eza na limité 10e rue po baza na conflit makambo ya lupangu makambo ya ndako boni mutu akosomba ndako ayebi ndenge ezali na kati te masolo bokolanda masolo bandeko na ngai parce que Frank Mvunzo amoni ke meilleure façon ya koprotéger ba œuvre d'esprit il faut koadhérer na Sokoda masolo tokobeta pe masolo pona bandeko na biso bakolalaka libanda ti lelo en face ya commune à Kinshasa depuis bauta Brazzaville ça fait plus d'une année baza libanda kala mingi te mvula ekobanda lisusu bako vivre ndenge nini ponje moko ya mama Jeannette bakitaki pour que bakoka ko trouver solution nini bakutani nango yango bokolanda mais to banda nanu na mwana mboka Frank Diongo ba situation politique lecture na yeza ndenge nini bolanda mbote honorable mwana mboka Frank Diongo mwa Nikolo oza malamu nazo bunda kaka ceux qui te se déplacer to awa na bandi au salaki au uti ko sala point de presse ou éclairer bananu actualité politique et pousser Frank Diongo parce que yo salaka ba point de presse pamba te ezapona likamuni. Merci ndenge au se déplacer dimanche au surprendre nga pour nga na salaka na dimanche pour botindanga na sala musala pour intérêt à bana mboka ya liboso mambo etali rencontre secrète to pré-dialogue secret entre le pouvoir de M. Kabila, l'actuel chef de l'État, et la délégation de l'UDPS. Le devoir de vérité me commande de donner toutes les informations à ma possession au peuple congolais. Deuxième élément, Ezali, les 3 déclarations. Déclaration de Mwanda Semi, Naba Congo, déclaration de M. Mende liée au glissement, déclaration de M. ministre Kikei également pour notre 3e mandat. Donc tous les 3 campagnes Bazo Sala pour nous désorienter Banamboka. Comme résistant, comme combattant, j'ai le devoir de recadrer ma cambopi que Zoum Zamamunanzila. Il y a un devoir moral et Tinda Kingai na clarifier Banamboka puis Mukibaye Zela peuple et Zanzelani. Voilà, moi mboka Frank Diongo yango peto yeli po oza à la une d'actualité yango wana ba imboka bako déranger zala na Angola ndenge bakolanda biso ezala na poto ndenge bakolanda biso ezala na ba province nyonso tout bien que to éviter ceux qui to na 26 provinces to za na 11 et bandaki sur ba réseaux sociaux au pré-dialogue Salemi na Italie bon batu balobi eza ya solo bamusu balobi ya lokuta po yebi makambo yango ya dialogue eza na UDPS lelo bamusu baza pour bamusu baza contre est-ce que eza ya solo bakutani pré-dialogue Salemi to Salemi te soki Salemi banani bazalaki ko représenter parti nini? Vous trouverez l'efficacité à FAD, Front Anti-Dialogue, sur ce que je vais vous révéler maintenant. Parce que ma membre à FAD, c'est dans la masse. C'est dans tous les ministères, c'est dans tous les services de l'État, c'est à l'extérieur, c'est parmi les combattants. Donc, pour donner des informations pour l'intérêt du pays. Moutoali Bosso, c'est Boutamarango déjà. Moutoali Bosso a dénoncé qui réunion en préparatif, c'est Frank Diongo. C'est moi qui avais été la première personne à rendre public Yango na Kinshasa. Et puis la senga kité eza motambo bandiko UDPS bakota na piège wana te. Parce que Frank Diongo a disciple à Tshisekedi. Tshisekedi c'est mon maître, c'est lui qui m'a formé. Tout ce que j'applique comme valeurs et principes, c'est ce que j'ai appris de lui.
la transparence, la vérité, le courage, défendre les valeurs de la démocratie, l'honnêteté, refuser la corruption. Mais je l'ai appris de Tshisekedi, qui est mon maître. J'ai la relation d'un disciple à un maître avec lui. Donc je ne le manquerai jamais du respect. Je ne manquerai jamais du respect à son parti. Mais je dénoncerai toujours le mal, même si ça vient de lui, de son parti. Parce que c'est ce que lui m'a appris. Nayango, par rapport à conviction Nazanango, adepte à la vérité, je préfère être sacrifié pour la vérité que de sacrifier la vérité. Nayango, on a des sondats de Nosaki, invité qui biso na débat contradictoire. Franck Diongo, na secrétaire général UDPS, M. Mavungo, na Congo Web. Tozaki Ngai, Franck Diongo, M. Mavungo, secrétaire général UDPS, pe Cheribe Okende. Na révélé makambango lisusu, nde na lobaki na ba média mususu. Maître Mavungu awangani ke eza lukuta eza yango te. Kapika, ancien porte-parole de presse awangani, Franck Diongo akosi. Naïbsa Ibango, je prends date avec l'histoire. Ce qu'on a conçu, l'histoire me condamnera. Ce qu'on a dit vérité, l'histoire me donnera raison. Le long de Kélizer, j'ai le remerciement que l'histoire, j'ai le remerciement du destin, parce que l'histoire a passé raison à Franck Diongo. Namukuse, pré-dialogue et salamaki na Italie, ndenge na lobaki yango à l'avance. Basololi nini, kombo na bango banani, et salamaki wapi, information à Liboso, délégation il y a UDPS. Chef de la délégation, Maître Mukendi. Banani Bakenege na parti à Kinshasa. Norbert Yamba Yamba. Claude Yamba. Le représentant de Goma, Ruben Mukindo. Voilà. Ils sont partis en 2 délégations. Les 3 autres, donc Ruben Mukindo, Norbert Yamba Yamba, Claude Yamba, Bazouaki avion à Turkish. Turkish, ils sont partis le 10. Le 10 août. Le 10 août. Ouais. Première précision. Par rapport à l'efficacité du travail de Front Anti-Dialogue. Et je remercie les combattants et les Congolais qui me donnent tous ces rapports pour l'intérêt de la vérité. Du côté du pouvoir, et ils n'ont jamais contesté. Donc, on n'avait pas intérêt de donner pour des détails, mais nous avons les noms. Quels sont les noms? Sinon, on a eu d'abord beaucoup plus d'efforts à fournir pour comprendre, parce que M. Mavungo a voulu montrer que Franck Diongo voulait saluer l'UDPS. Franck Diongo était de mauvaise foi. Azamuto Alukuta. Alors que Kinshasa Mobimba, Franck Diongo est un homme sérieux, un homme honnête, un homme crédible. Est-ce qu'un disciple peut détruire son maître ou l'œuvre de son maître sans que maître Assel comme Gamabé? Je ne peux jamais détruire l'œuvre de mon maître. Chef de la délégation, M. Kalev. Qui était là? Maître Néhémie Moulania, Durkab de M. Kabila. Maître Nkoulou. Alexis Tambe Mwamba et François Mwamba. Comme j'avais dit, c'était en Italie. Mais en Italie, dans quelle ville? C'est à Rome. Na Rome. Na Hôtel Sofitel. La date du 11 au 17. Et tu comprends? Oui. Les gens peuvent commencer, quelqu'un peut arriver en retard, je ne sais pas. Mais les informations, le dernier détail, c'est du 11 au 17. Une semaine. Une semaine. Ça, c'est au niveau de la forme et des participants. Basola qui makamboni. Ndenge na lobaki makambo ya dialogue. Dans le dialogue donc format ya dialogue donc bato nini bako sala dialogue wana nombre ya bato. Va se mettre d'accord sur le nombre de participants donc 15.
ça veut dire que ce dialogue ils ont convoqué et vous avez 15 personnes. 15 personnes. Alors pour la cohabitation, c'est-à-dire que ndenge ya kokabola pouvoir bakova na ndenge nini. Est-ce que bakokabola pouvoir a des gestions pour la transition? Est-ce que bakosandine pour la cohabitation? Est-ce que bakokabola kaka seni? Donc bayokani ndenge nini? Kuna bayokani na note. Dialogue ezali motambo. Ezali motambo. Dialogue ezali pour M. Kabila azwa 3e mandat. Je continue à insister UDPS à se désengager dans makambo wana. Séjour et hôtel. Séjour et hôtel. Restauration sur le pouvoir qui a payé. Les billets d'avion, je n'ai pas encore de preuves. Voilà, moi je suis Franck Djongo. Mais le bon dialogue en Ezo Salema. Donc, Ezo Salema entre UDPS na pouvoir kaka Ezo Soukabo Ningeni, qu'est-ce qui fait que Ezalaka pour le deux partis? Ngaye naza mokonzi ya front anti-dialogue. Bato bazo sala tout dialogue ezalate. Moindre erreur, situation population auto rendre public, population azo à charge. Amizo à charge. Ozolanda. Alors, bazo kosa bato non, dialogue on ande tizela ko za pouvoir. Sauf en disant boy dialogue donc alingi tizela ko président république té. Donc il faut que bana mboka na sembo la bango. Vous allez comprendre? Alors il faut que comprendre que eza elamba ya milinga oyo kosimba na maboko te. Dans le pôle le rideau de fumée. Hollandi, il n'y aura jamais remise et reprise entre M. Kabila et Président Tshisekedi. M. Tshisekedi na dialogue eza le kuta. Eza le kuta le devoir de vérité. Pour les Congolais, baye baba sembwama. Moko na bino ne mon intime. Qui consultation, azongi pas n'importe quel opposant aussi, hein, Longia Congo, pas n'importe quel leader Yamboka Oyo. Alors, à quelle consultation, azongi, langage naïe, passage naïe dans le bas Congo, proposition naïe à transition à 3 ans, réaction? Makambo Oyo, les députés honorables Nemwanda Semi, Aloubi pe Asali, ils ont opinion politique naïe. Mais Ngaï, comme nationaliste, comme patriote, comme combattant, il faut dénoncer l'État Moïni na Mabe na Nyoso. En 2006, Franck Djongo botola kinga mandat, tant on a qu'à défendre le peuple Mukongo na ba Congo. Pour ba ki ba Congo na ba Congo. Na kenda tichela. Vous entendez? Donc, si on est mandat Semi, à Tigaki député en 2006, c'est parce que Franck Djongo a refusé la corruption par Alobi Vérité. Que bah, cause là qui est mandat Semi. Principe Yango, on a zaki pari à côté témoigner Makamana Lelo, député à Bas-Congo, Fabrice Pouela. À mon avis, même Franck Djongo a bagi corruption. Na nenge ba invalider nga na zana na mission. Pour nous, azonga sous la parlementaire pour Makamana mandat Semi bouina boy. Makambo etali campagne première proposition ndeko Nemwanda Semi pona makambo etali transition à Sengi. Potuni mutuna mabe parce qu'il fallait pour sanga raison. Pourtant on a lobaki dialogue au M. Kabila zo senga. Ezali transition. Ezali 3e mandat. Est-ce que dialogue bazo senga? Population de battre ba voter le sous depuis président de la République et comme va député na ba sénateur. Donc la caution va causer la SICA. La population a voté les soutiens. Et pourquoi les députés, les sénateurs vont voter le président? Donc les gens vont voter pour le soutien. Oh. Vous entendez? À moins que moi, on a commis député, on a commis sénateur. Des dialogues, on a pas connu ça. Il n'y aura plus de premier ministre au Congo. Et le régime est comme présidentiel. Il y a mon président, il y a mon premier ministre. Mandat est 5 ans et comme 7 ans. Limitation des mandats est longue, président à vie. Dialogue est à Motambo pour M. Kabila être président à vie. Et là, on a bien boy comme nationaliste. Bana Congo, au Kabola Bana Congo, unité nationale, Toko Kabwana T. Et puis, discours, on a demandé à Semi, Alengi Bakongo T, il faut un limbolango, madame. Alors ça ressemble à quoi Alingi Bakongo, Alingi Pepe Mkongo te Likambo Aliboso.
likambo ya liboso congolais moko te akoyebisa mwana Congo okova na province tel te aza nani mpo apesa bana Congo 3 mois na banon origine nyonso balongo na bakongo aza nani apesa bana Congo so aza muswahili aza muluba aza mungala 3 mois alongo na bakongo mpo na nini nanu so Frank Diongo aza na kotomboke na ngabo na micro na nanu so lingo kotela leta moyini loba kaka mpo makambo eza bizali ya leta moyini soko Frank Diongo asalaka baaffaire na ye na bakongo aza na commerce na bakongo aza bureau na parti na bakongo aza lopango na bakongo ifa asundola nyonso azonga mpo aza non originaire ozolanda unité nationale c'est à eza eloko moko Mobutu atikela biso Lumumba atikela biso Lumumba est mort pour l'unité nationale politicien nyonso akokabola bana Congo akokutana na ngai liboso na ye nakobundisa ye aussi otake naza envie olebi wa bakomaka ndeko Frank Diongo bakomi na ndeko Frank Diongo oyebi te na nango nazwaka bana Congo nyonso lokola bandeko nanga papa moko mama moko barrage dinga za pona biso bana ba Congo tobenga na bato nyonso ba Congo nde bakosala na barrage dinga Paul Maréchal tobenga na ba Congolais nyonso Paul Maréchal donc mbongo nyonso ba Congo les déports de Matadi ba Congo donc à quel moment ba institution nationale ekoya kokoma provinciale chemin de fer ba Congolais nyonso nde bakotonga chemin de fer nana kotika chemin de fer etikala ba Congo donc azokosa ba Congo koya que eloko wana mpo azwa popularité il faut koyebisa vérité soki ozwi le bakongo nyonso ata bavote mutu moko quand est-ce qu'on aurait un président bakongisi des élections ne monasemi aza nani mpo apesa bakongolais ultimatum à 3 mois je vais nalobaki na radio Okapi nakokende na bakongo na garantir bakongo na rache bana bakongo bomoko ya bana Congo bakosa bango te ya kokabola Congolais nyonso ndeko Eliezer akovanda esika nyonso alingi Congolais nyonso akosala baaffaire na ye esika nyonso alingi oyebi ke discours wana ekobangisa ngaso na bali moto ya bakongo ekoza problème ekokoma ke soko mwasi abala muluba moto akasai mongana ono epa na biso bayokana na bato ya province bakosala bagene mabe alors mais bacouple sikoyo baza mélanger ekoza ndeni ekozala ndenge katanga esalemaka ti bakilulu na banani kabila wakokabola wana ndeko Eliezer il faut kotia bom oyebi unité nationale nde ekosauve mboka et puis na félicité ndeko Jean-Claude Vwemba asali babanderole na bakongo mobimba mpo na koboya bokaba na bana Congo non à la xénophobie na presse Jean-Claude Vwemba merci aza origine na bakongo aza mpe député ya bakongo asoposa na mandasemi lokola Frank Diongo tokoluka ye parce que toyoki ke ye moto atindaki bato bakende kobamba ne mwana nteni na banga alors que ye a proposé kake alobi te ke banon originaire babima alobi ka banon originaire boyekola Kikongo vous avez 3 mois ya koyekola Kikongo ye aza nani ye aza nani ye aza nani a obligé bato baloba langue oyo alingi wapi moboko ekomi na mboka keno soko ovandi na bakongo il faut loba Kikongo ovandi na Goma il faut loba Kiswahili nani voilà na osala commentaire moko te na baoyo batangami soki mosusu alobi eza lokuta le plateau est ouvert mpona korépondre. Mais ce qui est commis à contact, c'est à Boutou. Qu'est-ce qui se cache? L'UDPS, c'est un parti de masse. Tshisekedi n'est pas n'importe quel qui, n'est pas n'importe qui dans ce pays. Parce que même na minute, le vieux, ce qui a quoi in Anjili awa. Donc ce qui a quoi à 9h, na limité comme à 20h07. Pour un embouteillage. Mais qu'est-ce qui fait que Batouba Kota n'a pas contact et à Boutou doit comprendre les soutes? Bokolanda bandeko oyangai nenge to solola kina mwana mboka Frank Diongo to beta kinema solo o etali makambo politique UDPS bakutani na bato a pouvoir na Italie ya solo to ya lokuta masolo descente et honorable ne mwana ntemi dans les bas Congo masolo to kobeta na kati ya émission
tokobeta masolo na déclaration ya mwana mboka Kinke Mulumba. Masolo tokobeta masolo tokozongela na conflit ya famille Kindoki oyo eza na limité 10e rue po baza na conflit makambo ya lupangu makambo ya ndako boni mutu akosomba ndako ayebi ndenge ezali na kati te. Masolo bokolanda masolo bandeko na ngai parce que Franck Mvunzo amoni ke meilleure façon ya koprotéger ba œuvre d'esprit il faut koadere na Sokoda. Masolo tokobeta pe masolo pona bandeko na biso bakolalaka libanda ti lelo en face ya commune à Kinshasa depuis bauta Brazzaville ça fait plus d'une année baza libanda kala mingi te mvula ekobanda lisusu bakovivre ndenge nini po nje moko ya mama Jeannette bakitaki pour que bakoka kotrouver solution nini bakutani nango yango bokolanda mais tobanda nanu na mwana mboka Franck Diongo boyeba situation politique lecture na yeza ndenge nini bolanda mbote honorable mwana mboka Franck Diongo mwa Nikolo oza malamu nazobunda kaka soki tose déplacé toye awa na bandi osalaki outi kosala point de presse éclairé oyeba nanu actualité politique oyo poussé Franck Diongo parce que osalaka ba point de presse pamba te eza mpona likambo nini? Merci ndenge ose déplacé dimanche osurprendre nga po nga nasalaka na dimanche po botinda nga nasala mosala po na intérêt ya bana mboka ya liboso mambo etali rencontre secrète to pré-dialogue secret entre le pouvoir de M. Kabila, l'actuel chef de l'État, et la délégation de l'UDPS. Le devoir de vérité me commande de donner toutes les informations à ma possession au peuple congolais. Deuxième élément, ezali les 3 déclarations. Déclaration de Mwanda Semi, Naba Congo, déclaration de M. Mende liée au glissement, déclaration de M. ministre Kipei également pour notre 3e mandat, donc tous les 3. Mais les informations, le dernier détail, c'est du 11 au 17. Une semaine. Ça, c'est au niveau de la forme et des participants. Basola qui makambo nini ndenge nalobaki makambo ya dialogue na ba dialogue donc format ya dialogue donc bato nini bako sala dialogue wana nombre ya bato va se mettre d'accord sur le nombre de participants donc 15 donc ça veut dire que sur le dialogue ils ont convoqué et vous avez 15 personnes. Alors pour la cohabitation, c'est-à-dire que ndenge ya kokabola pouvoir bakovana ndenge nini, est-ce que bakokabola pouvoir de gestion pour la transition, est-ce que bakosala pour la cohabitation, est-ce que bakokabola kaka seni donc bayokani ndenge nini kuna bayokani na note dialogue ezali motambo dialogue ezali pour M. Kabila azwa 3e mandat. Je continue à insister UDPS à se désengager dans makambo wana. Séjour et hôtel. Séjour et hôtel. Restauration sur le pouvoir qui a payé. Les billets d'avion, je n'ai pas encore de preuves. Voilà, moi Mboka Franck Diongo. Mais le benanu dialogue en Ezo Salema. Donc Ezo Salema entre UDPS na pouvoir kaka Ezo Souka Boningeni, qu'est-ce qui fait que ezalaka pour le deux partis? Ngai naza mokonzi ya front anti-dialogue. Bato bazo sala tout dialogue ezalate. Moindre erreur, situation population to rendre public, population azo à charge. Amizo à charge. Ozolanda. Alors bazo kosa bato non dialogue wana nde tizela ko za pouvoir. Sauf en disant boy dialogue donc alingi tizela ko président république te. Donc il faut que bana mboka na sembo la bango. Vous allez comprendre. Alors il faut que comprendre que eza elamba ya milinga po ko simba na maboko te.
Dans le pôle, le rideau de fumée. Hollandi, il n'y aura jamais remise et reprise entre M. Kabila et Président Tshisekedi. M. Tshisekedi n'a dialogue, ils ont le kuta. Ils ont le kuta, un devoir de vérité. Pour les Congolais, c'est moi. Nous, on a bien mon intime. Parce qu'il y a une consultation. Il pas n'importe quel opposant aussi, hein. L'Ongia Congo. Pas n'importe quel leader, Yamboka Oyo. Alors, à quelle consultation, Zongi, langage naïe, passage naïe dans le bas Congo, proposition naïe à transition à 3 ans, réaction? Makambo Oyo, les députés honorables Nemanda Semi, Alubi, Kapika, ancien porte-parole de PS Awangani, Frank Dionga Kousi. Je prends date avec l'histoire. Ce qu'on a conçu, l'histoire me condamnera. Si on a dit vérité, l'histoire me donnera raison. Le nom de Kélizer, j'ai le remerciement que l'histoire, j'ai le remerciement du destin, parce que l'histoire a passé raison à Frank Diongo. Namukouse, pré-dialogue et salamaki na Italie, ndenge na lobaki yango à l'avance. Basololi nini kombo na bango banani esalamaki wapi information ya liboso délégation ya UDPS chef de délégation maître Mukendi banani bakendeki na ya parti ya Kinshasa Norbert Yamba Yamba Claude Yamba le représentant de Goma Ruben Mukindo, voilà. Ils sont partis en 2 délégations. Les 3 autres, donc Ruben Mukindo, Norbert Yamba Yamba, Claude Yamba, Bazouaki, avion à Turkish. Turkish, ils sont partis les 10. Les 10 août. Les 10 août. Ouais. Première précision. Par rapport à l'efficacité du travail de Front Anti-Dialogue. Et je remercie les combattants et les Congolais qui me donnent tous ces rapports pour l'intérêt de la vérité. Du côté du pouvoir, et ils n'ont jamais contesté, donc on n'avait pas intérêt de donner plus de détails, mais nous avons les noms. Quels sont les noms? Sinon, on a eu d'abord beaucoup plus d'efforts à fournir pour comprendre, parce que M. Mavungo a voulu montrer que Frank Diongo voulait saluer l'UDPS. Frank Diongo était de mauvaise foi. Azamuto Alukuta. Alors que Kinshasa Mobimba, Frank Diongo est un homme sérieux, un homme honnête, un homme crédible. Est-ce qu'un disciple peut détruire son maître ou l'œuvre de son maître sans que maître Assel comme Gamabé? Je ne peux jamais détruire l'œuvre de mon maître. Chef de la délégation, M. Kalev. Qui était là? Maître Néhémie Moulania, Durkab de M. Kabila. Maître Nkoulou, Alexis Tambe Mwamba et François Mwamba. Comme j'avais dit, c'était en Italie. Mais en Italie, dans quelle ville? C'est à Rome. Na Rome. Na Hôtel Sofitel. La date du 11 au 17. Et tu comprends? Oui. Les gens peuvent commencer, quelqu'un peut arriver en retard, je ne sais pas. Campagne Bazo Sala, pour désorienter Banamboka. Comme résistant, comme combattant, j'ai le devoir pour recadrer ma cambopi que zoom sama munazila. Il y a un devoir moral, itinda kingai, na clarifier Banamboka puis mukibaye ba zela peuple et zanzelani. Voilà, moi Mboka Frank Diongo yango peto yeli po oza à la une d'actualité yango ana ba imboka ba ko déranger zala na Angola ndenge ba kolanda biso ezala na poto ndenge ba kolanda biso ezala na ba province nyonso tout bien que to éviter ceux qui to zana 26 provinces to zana 11 et bandaki sur ba réseaux sociaux au pré-dialogue Salemi na Italie bon batu balobi eza ya solo bamso balobi ya lokuta po yebi makambo ngwa dialogue eza na UDPS lelo bamso baza pour bamso baza contre est-ce que eza ya solo bakutani pré-dialogue Salemi to Salemi te soki Salemi banani bazalaki ko représenter parti nini? Vous trouverez l'efficacité affable Front Anti-Dialogue
sur ce que je vais vous révéler maintenant. Parce que ma membre à FAD, c'est dans la masse, c'est dans tous les ministères, c'est dans tous les services de l'État, c'est à l'extérieur, c'est parmi les combattants. Donc, pour donner des informations pour l'intérêt du pays. Moutouali Bosso, c'est Boutamarango déjà. Moutouali Bosso a dénoncé qui réunion en préparatif, c'est Franck Diongo. C'est moi qui avais été la première personne à rendre public yango na Kinshasa. Et puis na senga kité, eza motambo bandiko de pes ba kota na piège wana te. Parce que Franck Diongo a un disciple à Tshisekedi. Tshisekedi c'est mon maître, c'est lui qui m'a formé. Tout ce que j'applique comme valeurs et principes, c'est ce que j'ai appris de lui. La transparence, la vérité, le courage, défendre les valeurs de la démocratie, l'honnêteté, refuser la corruption. Mais je l'ai appris de Tshisekedi, qui est mon maître. J'ai une relation d'un disciple à un maître avec lui. Donc je ne le manquerai jamais du respect. Je ne manquerai jamais du respect à son parti. Mais je dénoncerai toujours le mal, même si ça vient de lui, de son parti. Parce que c'est ce que lui m'a appris. Nayango, par rapport à conviction Nazanango, adepte à vérité, je préfère être sacrifié pour la vérité que de sacrifier la vérité. Nayango, on a des sondats de Nosaki, invité qui biso na débat contradictoire. Franck Diongo, na secrétaire général de PES, M. Mavungo, na Congo Web. Tozaki Ngai, Franck Diongo, M. Mavungo, secrétaire général de PES, P. Cheribe Okende. Na révélé Makambango Lisusu, nde na lobaki na ba média mosusu. Maître Mavungu awangani ke eza lokuta eza yango te. Pe asali. Eza opinion politique na ye. Mais ngai, comme nationaliste, comme patriote, comme combattant, il faut dénoncer l'État Moïni na mabe na ye nyoso. Na 2006, Franck Diongo botola kinga mandat tant on a kende ko défendre peuple mukongo na ba Congo. Po ba bomaki ba Congo na ba Congo. Na kenda tichela. Vous entendez? Donc si on est mandat semi atika ki député na 2006, c'est parce que Franck Diongo a refusé la corruption pour alobi vérité. Que ba kosa ki ne mandat semi. Principe yango, oyo azaki parler à côté témoigner makamana lelo, député à ba Congo Fabrice Pouela. A moi que Franck Diongo a bagi corruption. Na ndenge ba invalider nga nazana na mission. Pour azo sur la parlementaire pour makamane mwana semi buena boy. Makambo etali campagne première proposition ndeko ne mwanda semi pona makambo etali transition à Sengi. Otuni mutuna mabe parce qu'il fallait pour sanga raison. Pourtant on a lobaki dialogue au M. Kabila zo senga. Ezali transition. Ezali troisième mandat. Est-ce que le dialogue bazo senga? Population de Batron va voter le sous président de la République et comme va député na sénateur. Donc la caution va causer la sika. Le banelo population a voté le sous et comme va député na sénateur va voter la président. Donc Batron va voter président bango nyoso akozala sous. Oh. Ozolanda. À moins que moko na bango a commis député ou a commis sénateur. Des dialogues on a pas connu ça bango ko vota bakuna. Il y aura plus de premier ministre na Congo et le régime est comme présidentiel. Il est mon président, il est mon premier ministre. Mandat est colongo 5 ans et comme à 7 ans. Limitation des mandats est longue président à vie. Donc dans un cap saban mboka te. Dialogue est motambo pour M. Kabila tika président à vie. Et là qu'on a mabé na boy comme nationaliste. Bana Congo, au Kabola bana Congo, unité nationale toko kabwana te. Et puis discours on a demandé à Seni, alengi ba Congo te, il faut na limbo lango malamu. Alors ça ressemble quoi alengi ba Congo, alengi peuple mu Congo te. Likambo ya liboso. Likambo ya liboso. Congolais moko te akoyebisa mwana Congo okova na province tel te. Aza nani po apesa bana Congo 3 mois na ba non origine nyonso balongo na ba Congo. Aza nani apesa bana Congo so aza Muswahili, aza Muluba, aza Mungala.
3 mois alonga na bakongo mpona nini toyeki alobi nanu landa so Frank Diongo azana na kotomokela nga boye na micro na nga landa nanu so olinga kotela leta moyini loba kaka